Tu m'as passé la qualité. Naloba. Oh. C'est quoi que c'est naloba kaka. Oh. Maman, tu es wapi? Papa nanga zaki chef coutumier. Tellement to bande ko vivre. Ndena isa ki papa. Ngana okendela vivre. Nake luka musala. Papa ya pesinga maki. Apesinga na lititi yana kangi. Apesinga na nini chenette wana. Doko musala na. Kopusa nango pembe na ngati. Oyo musala nango ezalaki papa apesaki nga na butu so ekomi na butu. Ango patro alalaka na zwi yango nalati yango na kingo ale maki nani nana na tiango na se ya mbeto. Donc instabilité ekoti na nzela ya maladie ya mama donc ebatami awa na kati. Awa nde papa aza lié na makambo nyonso mama na kolobela ye. Madame a comme aveugle na paralysé et liboko na likosi. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto. Baluka yo na bajeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma famille dit il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout il y a des eaux de marin. Bon sang, petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche, composé le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh. Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Allô? Allô Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman a piqué crise. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balé ba songe ba kati ba songe ba memel ba dispensaire a mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama zongi chenite. Maman zolia 3 fois tongo medi poko deko nanga elo musu sepeli singai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant zo kata na te soki esali ka manœuvre pano eyali tan bana lumière 24h/24h et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place ala liwana a fini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga De so futi mbango nezo regretter te. awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine Mais azala kuna. abela te bazosala examen. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emonani na misu te. Emonani bamboko na zofinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand na fin du mois. Na pemi. Te, non. Tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24h/24h. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe.
Biso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Un grand merci à vous pour votre confiance, pour votre fidélité sur la meilleure de chaîne chez Bisso Télévision. Alors, mesdames, messieurs, je ne peux pas commencer cette émission. On est toujours Topesaka, sponsor Nabiso, Mbote, et puis te remercier à na bolam oyo à conseil la biso. Na yango na keko pesa balamoko merci pelongonia na sponsor Nabiso officiel comme on a eu Jésus-Christ de Nazareth, il y a des sponsors officiels. Il y a chez Bisso Télévision ainsi que cette émission Bravo Jésus-Christ. Nous avons la merci au conseil rendre tout nayo. Merci pe na ba héros dans l'ombre au bazali bongo na sima ya caméra pour réaliser émission oyo namoni bongo cordon Elias namoni DT ni mo solo na bandi pe na papa na biso louange Matembo na pesimbo tse batu nyonso oyo ba contribuaka na sima ya caméra pour na émission oyo za réaliser na pesimbo mbote na ba oyo baninga biso te. Mesdames, messieurs, je tiens à signaler encore que notre orphelinat est bongo na commune Yamatete, quartier Viaza, numéro 27A, na ba oyo so ba retourna biso à place nini orphelinat Izwami bon na commune Yamatete. Et je tiens aussi à signaler que batu mingi bayaki kota la biso na kati ya Fikine, bamona ke sika place nini émission et salamaka kasi mingi ba papa chike sengeli o mekampe ko bongisa. Bien sûr, pour ça ko bongisa zali kasi makoki ezalité na bandi bokozo mwa bilili muke bomo na lolenge kani et sika ngo Izwami et yango na ngosenga na biso moto nyonso bonne fortune na saka ciment. On a tol moko, on a quelque chose pour être toi embellir. Et si oyo, tout ça la production, il y a émission oyo édifiera ba peuple de Dieu, oyo et font la peuple de Dieu miso. Kasi na pesi pembo tepe longo nya lisusu na Thomas Fabien zanga elongo na kata plateau na pesi mbote Thomas bonjour. Mbote papa chiki. Voilà, soko gyo kama biso na losambo poto kota la muzindo ya émission mkwalelo. Avec plaisir, to sambeli. Yalola kolo Yesu topesio merci pour na moment oyo. Seigneur totikeli yo émission na maboko na yo. Kamba biso na makasi ya bonzambe na yo. Kolo Yesu na tiki équipe technique na maboko na yo. Ainsi que biso ba etozo sa émission kolo pese biso mayele, pese biso sagesse ya ko kamba musala o lolenge ya bonzambe na yo. Na kombo no Yesu Kristo neto bondeli. Amen. Amen. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Yaya bonjour. Nayambi na émission na biso Bravo Jésus-Christ. Na gosenga yo un peu de courage parce que makambo yenangwa on a bilembo omemi ba preuve ils a vraiment makasi mingi ezo bangisa makasi toza bana na nzambe biso tori ko banga biloko ya mikete esengeli ozwa courage ya ko dénoncer ko betela biso makambo nengo betela inga na biro. Alors nini memio awa le miminga awa eza pasi oyo ekomeli ibota na ngai tozalaki bien vraiment na famille, tozalaki vraiment bien ambiance na famille, tozalaki na bonne na biso na bonne yana pe tozalaki ne pe bien tomisana tokoma obenge mama na bata mo boye mama oyo ya ngai ayobela AVC ntango ayobela AVC atambola lisu te amisumbela na bilamba nga nazala wana po nalongola ye kolia kutalia na pasi e okomaki papa ayo bengana biso na ndako wana
utia biso na ndako ya nsima. Ayuta biso na ndako ya nsima. Utia biso na ndako ya nsima. Après, c'est mon école. Azui de bonne ambition. Comme quoi, moi, c'est vrai. Moi, je veux une bonne ambition. Bonne wana yaki na mwana ye. Ya mwasi. Sala makasi beta to kalisolo. Après kubala bonne. Oya bino, no ça dépend de bino. De papa ye kubala ye. Donc bonne on peut yaki na mwana ye. Ouais. OK. Après wana mama kena sima. Ouais, tu vas na ndako ya sima. Na mama. Na mama. OK. Ozaki yo moko? T'es na grande sœur na ngai. Na grande sœur na yo. OK. Na grande sœur na ngai. Bon, grande sœur na ngai pe akoka na ete nde tovanda bongo akoki na ete. Abima na ye balabala. Abaki koluka. So esimbi après. Aya ozwa biso na mama. Après nsima mikolo pe. Ngaka nalesa mama. Mama kutalia na pasi. Nsima mikolo. Naoke tala, naoki ka lisolo ke. Papa. Bolo kelanga papier mouchoir s'il te plaît. Courage. Seigneur. Tout ça a besoin au loba. Après papa yokoba la bonne. Après toyoka lisolo ke papa pe kuna akwea na ye. Mbongo azala nango azala su nango te. Bon, siko biloko oyo memeli biso ozwi yango wapi? Po na moni na biloko awa ozwaki yango ndenge nini? Biloko eza ntango nake na lupango ya nake nabi nakota ata na ndako po place papa banda kobomba nini buku ya lupango comme na azalaki mwana suka biloko nazwaki yango na kati ya ndako ya papa. Nakendaki nakenda otala mama. Ntango nakendaki otala mama nakikuta mama kabongo basali te ndako solo po tokoloba te basali bakaka ntolongola aza te ti mpe nabomisi mpe mama ntango nabomisi ye après likanisi mobwe eyeli ngai eyenga nakota na ndako ya papa nakende kozwa ata buku ya lupango mpo nayokaki ke bosani bozwa buku ya lupango wana batekango mais
ntango nayoki bongo yango ngai nakendeki nakepe nakoti na ndako na banzoluka na banzoluka koluka na banzoluka yango nayomona biloko oyo eza nini? eza maki na nini? eza maki ya rouge na bachapele mobe ya bazeke na matsala soso bakandi yango masita namoni yango na sembete. Ntango ozwaki yango bamonaki yo te mpo na yo selo oyo ekozala biloko nani? selo ngai nomona libala mama na ngai ekufaka po biloko ezondira bone na biso yende mutekele biloko. Voilà, mesdames, messieurs, vous comprendrez, Aza un peu émotionné. Moi, je dis souvent, dans le peuple de Dieu, l'autre bon on est allié ici. Quand bon au deuxième temps, on y est pas monaki, di solo wana yango pe aye. Abande ko babolingo na ko senga na biso boye. Na ba toujours que nzamba azali mais sengi pe to zala ekenge. Biloko ya mobali na yo na alambaka mobon. Yo salaka ni tango bona olamela mobali na yo. Est-ce que ndako na yo bon muta abujara nyoso? Ba sous-vêtement ya papa na sukola ka ba sengle nyoso tikela bon. Donc bon ndako mo contrôler ndako na yo. Ba mama to za maele to fungola miso parce que bana misaya lelo ba komi na makambo kili. Pona moi synthèse avant na pesa to mama loba. Synthèse ya makambo ndeko na biso ayi peut être devant la caméra. À quoi il expliquer problème nous en général. Alors ça moi idée générale par rapport à problème de on a besoin ya. Ça veut dire que papa na maman na ye, baboti na ye, bazaki bien en couple. Bazo vivre qui toko babota bango mi balé. Na ko bota bango mi balé, et ça dit que maman a se plaindre et c'est ngeli bonne aya. Camarade na ye moko yela ki mwana musala. Mwana musala ye na ndako selon ba dire ndeko na biso yebisaki ngai tango toyambaki na bureau tango bon wana aye kosala musala ayaki pe na makanisi na ye ko aye ko atango akomi envier vie ya mama na bango na papa na ye na kata ndako nde esalaki que bon a remplacer mama bela AVC nde akenda kozala na sima ya ndako. Bon, qui peut être papa a changé complètement, a maltraité bana na yemoko, a bengani, nde a remis ko boko la bana, mwana ya bonne, oyo ayaki di bala. Et puis, baké plus loin na bonne, ayaki ko bala ye officiellement, tandis que maman na bango, a tika la ko bala ye, na l'état, quand je dis ko bala officiellement, tout le monde l'état, tout le monde peut église, place de Samelak. C'est ça en fait le problème où on a besoin de kasi tango akomi mukolo ayaki ko rendre maman na visite parce que bazara su kuna te dû ya bayoka na papa te azaki likanisi ya ko yiba buku lupango po ayoka ki ke papa azaki influencé par la maman ozaki bonne na mona na yeba te ka lupango parce que azaki bien asuka oyo papa na ye atika na selon ba propos na ye et tango azaki ayoka ki ba nouvelle wana iri ata revoltaki akendaki pe ayiba buku lupango akotaki pe tango akomi amoni maman na ye na situation za ye nango za bala monte mama bana ko bisumela ko sala ibane bolingisa biloko nyonso isika moko ne ya bongisi mama aluki méthode ni na ko kota na ndako po ayiba buku lupango po quand même aza mwana ndako wana tango akoti na chambre ake ko découvrir makambo susu mais ye eloko memaki na chambre za po ayiba buku lupango ake ko découvrir bakisi ya mama bonne oyo akanga papa na ye tout ce temps là bakisi yango aye na ngwawa aye nango et pas Thomas Fabien to repesa Thomas Maloba avant to kotisa mama ngo pe na mona na epoto bengisa ki bango pe na papa pe basali Thomas Fabien na makambu oyo eleki awa na ebite yoza mosala na Nzambe
surtout ko fungola biloko total avant to kotisa bandeko baroya et puis okolobani en tant que mosai na nzambe na ba propos ndeko na biso alobi oyo elekaki na kati ya ndako na bango. Merci beaucoup Papa Chic. Entre-temps bobongiselanga déjà bango po bakota. Ezali makambo ezosala pasi mingi komona lolenge diable azobebisa ba couple, lolenge diable azokota po détruire na biloko na moni, c'est-à-dire yango eza la base ya instabilité belé koti na kati ya famille ya ndeko na biso mwasi. Parce que ce qui tolobi to landela malamu homona ki il y a des choses où des fois na bomoto to komona ngo mais spirituellement ils en a ba effet et belé. Papa Fabien ça ne dérange pas. Tes problèmes te Papa Chic. Awa bo consignon sur mulili ezai sous na pouvoir te awa. D'accord. Soko moni omona ki ezana makambo ebele ezawana. Donc tozana Weza lisala bakangi kitendi ya rouge. Est-ce que kitendi yo ikangeli oyo c'est à partir de là nde balié esprit ya papa. OK, masala oyo na moni lisala mibale na ya moko moni kitendi moko batie na mutu. OK, mosusu bakangi na se nde place raisonnement nyonso ya papa ekangami awa. OK, awa nde papa aza lié na makambo nyonso mama na kolobela ye. Oyo eza maki ya rouge. Liki me ya rouge. Ya rouge. Depuis tokola, depuis tobotama, totikala jamais komona maki ya boye. Mon Dieu. Ce sont des choses où ils allaient tellement ya mulili makasi. Donc liki spirituellement nanu représentaka vie. Donc eza vie mobimba eza. Donc instabilité koti na nzela ya maladie ya mama donc ebatami awa na kati. Donc esengeli to sambela pona mama wana akangama parce que maladie wana eza maladie eza physique te. Eza maladie eza spirituelle. Oyo ba mayaka oyo ce sont eza ba mayaka moko je crois ba pesa ngo comme ba bokonzi. Selon ndenge na compréhension na ngani na zomonela. Eza lokwa ba bokonzi. Mais au monde bande comme suba koloba mais Thomas comment expliquer biso ba kisi eza nini? Non, c'est juste par révélation ndenge nzambe azolakisa ndeko na biso ya mwasi ti ayeboye. Donc eza toloba nzambe mutakide. Ti ake koluka imaginer na logique ya makambo depuis wapi buku ya lupango ko vanda na sambeto. Mais c'est l'esprit de Dieu nde muto guidé akende ko découvrir makambo. De loko a déjà essayé awa. Loko nzambe pe asa pesi biso bokonzi ndenge elobi na Luc 10:19 ke apesi biso bokonzi ya kotambola likolo ba nyoka ba scorpion ba bokonzi nyonso ya molili ndenge eye na kati esika oyo tozo récupérer stabilité o ebungaki na ndako ya papa. Amen. Boko tiranga papa, bolukelanga papa s'il vous plaît. Est-ce que papa est koya? Comme ça to mec un peu ko la ça est biloko yebimi na ndako na ye. Boko tiranga papa. Aya, boko tsaye. Asa prêt? Eh, boko tsaye, boya na ye. Papa bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Bonjour. Nayambio. Tout ça na ko bangate papa. Joie ici kavanda. Chef, s'il vous plaît. Papa? Bonjour, papa. Nayambio. Papa, est-ce que vous pouvez s'il vous plaît? Oh, oyebe, bien sûr. Ta fille. Ils ont les mots très importants. Le Seigneur a révélé. Le Seigneur a présence na yo. Yango to bengisa kiyoya. Olimbi sabi so peut-être to mettre le bako. Non papa obeti ma bako. Yo. C'est que non. Papa. Papa, s'il vous plaît. Non. Est-ce que vous pouvez comprendre que
biso mutu ndenge oya est-ce que oaza mwana ndoki donc papa s'il vous plaît excuse papa nanga seta naloba na te kasi biso mutu bengisa ki papa merci to sola entre biso mwana za ne problème te biso mutu ndenge to bengisa komi tungisa na yo te eloko mabe ezali te esengeli tosolola ekosunga mpe yo papa makambo tokoloba awa ekosunga makasi est-ce que okozwa na esika ovanda papa outi mosika est-ce que okovanda ti merci vandela merci merci beaucoup nga mona kopesa merci na ndenge ocomprendre biso papa na yango merci papa oyebi ye nayebi mwana ndoki mwana ndoki oui azali mwana na yo te azali mwana na ngami mwana ndoki nga ndoki papa tozoki tekanga mboka mobimba okokuma na ntina nivo bando tekanga mboka mobimba tekanga po mosi otekinga tekanga ataki wa papa oyo eza nazomona lokola nazomona lokola bomemanga na este obende estce eloko bino bobenga na telefone oui ou non oui je me tobenga ki obenga na telefone ke non na gagné c'est là ce que ogagné ngona ogagné na kindoki na ndoki ya mwana oyo papa est-ce que koyoka makambo mwana bengeli yo te s'il vous plaît papa na kosenga yo kinya yaya okoloba na papa demo merci papa papa naza mwana jamais nakomona esheki na yo na maboko na ngai elo babengeli yo awa oyeba verité oyo nga namoni na misu na ngai misu na ngai boye namoni eske yo koyebisaka verité nini oza na motema obi banda na kati ya ndako na nga obi combien oyo osala babétise tu sais ya combien de fois osala babétise eske bana bavivre na papa bongo papa ta vivre na bana bongo papa babétise ni na kota ta moke ataki babétise papa bana oyo eske mwana alekaka papa na maturité epe balobaka soki ozobunda na mokolo lakisa ye mbeliki obomba mbeli bana oyo baza bana baza mibale ye mwana suka na yaya na ye bano basalanga likopa na kati ya ndako ye na mama na bango keno moni papa ndenge aza koma aza na bozwi ebele bale o moko akende poto o moko eske batindaka mwana na makasi oyo bazwaka ndeni papa yango obengaki bana ndako non nabenganaki bango mpona ye mama na ndumba papa oui ou non papa nazotuna yo c'est faux mibali kome bando kota santine na obunda nde kobelefa papa mais dites-moi la vérité non dites-moi la vérité siko ozwa kofunda nga papa madame mama na bango azawa mama na bango nde kolobisa nga chaque jour kolobisa mama na bango ti mama na bango ekozwa AVC oui ou non oui mama za AVC oui erazwi AVC yo mutokima mutando salisa ye na ndako ye mutando azosokola ye azolesa ye je laisse tout à la maison mbonga poto mbonga ni oui ou non non dites-moi la vérité papa oui bon papa tozo sambisa wana mwana te aza mwana yo zali papa Thomas Fabien est-ce que okozwa maloba oso wana papa merci papa papa limbisa biso na ndenge tobengeli yo eza mpe na ndenge ya mabe te me eza kaka mpona kotrouve kimia lolingi olobiki bango bandoki moto baloki mama na bango c'est de la même manière tolingi kosunga yo
ou découvrir bisika ni kindo kiango ebatami. Papa. Tointo yeba. Ti lelo vivaka na mama na bango place moko. Oh, mama na bango. Tozali mpango moko me na chai na studio oyo na si. Ponani? Bon, omoni na Mbappé bapa. Mama na bango comme keno akoma avec. Amona sutu paralysie bani tout. Na mona inutile ya kozala kati ya ndako esika mona. Comme na tonganda konso na sima wana ya monene. Studio mo amoni ona bite afanda kuna na sima. OK non, hein? Na kibaka ile afanda. Afanda kuna na sima. Omona kaepe chaque jour. Bon. Soki na ina bima na mona kai. Soki pe na lingi pe moni, so na lingi pe te na mona kai. Oza pe sûr que olinga kai. Bon, aza mwasi. Na ebi kaza mwasi parce que aza mama na bango esengeli aza. C'est sûr que olinga kai. Bon, papa. Na ebi te parce que bobando tout na nga ba question ebele banda na yaki. Moni to abatu. Okomati tina ba niveau yokota isika oyo libuta na mesa. C'est parce que to luka bolamu na papa. Bolamu na ngasongo lukango isika mususu. D'abord na zui bati. Musutu na nga ba keshe bele. Boza bana. Na yebana. Tozaka bande kono baza na posa bolamu no. Moi bolamu. Bolamu ba lukaka ngo boye te na ba keshe. Lukanga na bolamu na bisika musu. Tokani papa. Bon, luka dossier essayer na maboko na biso. Moya ko luka bolamu kote mususu ezate. Esengeli to kende no ko lakisa o bisika bosolo ezali. Mwana na umutaye ko luka biso. Par rapport ya ba réalité belé ozo kutana na. Est-ce que yebi ke ndongo zana bakanga o esika mwomboy? Papa, wana boko moko tape na tina kati nga. Bakanga o esika. Sela papa. Obinga na go fundo na justice. Bakanga na wa. Kena zo tuna yo. Na yeba pensa papa. Papa, onga na zo mona boko mo memanga na esika ni. Bakanga. Bakanga o esika mwomboy. Mangete bakanga. OK, bakanga. Ukoyeba rezo ezo sala ke obenga na bana na ndako no. Bakanga zoyeba te yo mutu zoyeba yebisanga siko place bakanga pepe rezo nini onga na bengane bana bandoki oyo. Oki place komi. Zoka place sokoma. Bana baza bandoki te. Kindo keza kote mususu eza pa bana note. Même moi si no azape innocent na makambo nyonso au sibirwa. Yango ezo sala ke olinga ete. Boko tsela ngai mama na mwana na yi wana bong tsela ngai po fuba kota po tume ko zo likanisi ya osisa problème oyo. Boko tsela nga bango. Omoni biloko oyo papa. Yeuti na ndako no. Andako na. Bisiko lala. Ah non. Pas jusque là. Wa beaucoup mo sakananga. Omone eloko na ocholo bani. Bana oyo basabana. Mwana oyo ndenga azaboye comme que azoluka makambo mususu akozala a former loko moko boy papa. Ozolandanga. Former loko moko boy po ayeba keno papa ndenga azabo aza gauche ou aza droite ndia ekosala eloko oyo. Na ndako nanga eloko oyo jamais. Ngambo na d'abord. Papa ngambo na limbisanga na ndi na tomboka ki na kitana biso bien. Mbongo na luki mbongo na ngana pasi. Ozoka na yibi kisite. Mama nanga alakisanga kisite. Tata nanga alakisanga kisite. So nga mwana
nazwa kisi nalia bango te nasala eloko te nazwa kisi natia na ndako po esala ngani nga naza na mutu nyonso andoya na tongo soka ye na tongo epa na nga na ndo pesa mbongo je suis boss je resterai toujours boss mais eza pasi papa na nga bomengo no ekangama bakanga ngo quelque part soki makanisi no bomoto ezongi okomprendre ke ozaki na niveau boye oshite okomi na niveau boye cause ozoyeba bokotelanga ba mama wana bokotelanga ba bokota wango s'il vous plaît kato maloba bakota nan po sengeki bazala biso nyonso po toyeba kosolola makambo ngo bien il faut bazala mama na yambi yo boyi malamu na émission na biso bonjour yaya vous allez bien chérie awa esala nini bote mama papa bino oza bana oya minga na mboke mbala moko na papa beaucoup mosala nga surprise obese kwa je te eloko moko te naninga to sien na yeba pardon biso to zala to solo makambo bien bozo te kanga onini je ne sais pas papa ezali mama nabi est-ce que kovani non zela te onini makamni na omona omoni ni mama te na omoni ni na okoka te na okoko supporter te na okoko supporter nini mama ozanga pa pour la nini na okoko supporter ya kovani te na ovanda te ya ovanda te na ovanda te ya kana ya kovani mama ni kama na okoka makamna omona na omona nini omona papa tika na okoka te tika eloko nini mama nini na okoka te mwana makamna omona na okoka te makamni na omona omoni nini papa ozomona te nini yo omona te omoni nini makamna omona na okoka te na okoka te makamna omona na okoka te vanda na kiti omoni bilo ba omona ngote nini tomoni nini vanda na okoka te vanda na mkasi vanda mama vanda na vanda zo kimia vanda mama nini makamna omona na okoka te yo me vanda yo omona te nini chef mama problème nini nzambe makambo ebebisi na okoka te nini papa vanda omona na papa okoka vanda te salinga mwana na ngana mwasi na omona makambo eleka te na okoka te moto napimana tu comprendre te zela nano mama zela ozoka moto zokela nkote nini noko moto wapi toma vanda mama sekali mena zozwa kimia mama zwa kimia papa vanda s'il vous plaît mama nini ozoka nini naoyoka moto ozoka moto bino boza banani nazolo babo boza na banani zela oyeba biso na bibo bana na papa papa zwana no te papa bana nanu papa vanda omona te makambo na omona chérie na omona ozolinga oyeba okoka te mama ozomona nini bino boza na banani yo moni bino boyebisanga na boza banani yongana ni mwasi na yo te plaindre papa s'il vous plaît bayebisanga na baza banani na ocomprendre te makambo eleka mama ozo makambo ni ezoleka na omona makambo nyonso ekomi mabe boyebisanga nano bino boza banani na okoko supporter te soki kosenga naloba kaka ozalika bakoloba naloba oloba nini oza na vérité ofo oloba olingi oloba nini naloba oloba nini na okoka te mpo na omona esenga naloba eloko liboso na eza na eloko liboso na boza banani mama nazomona sous clair te yo ozomona nini naomona na osentir moto biloko na omona nayebi te so bino boomona ngo naomona ngo biso tozomona yo omoni nini yo ozomona nini naomona babiloko moko awa boye esalanga mabe naomona barouge naomona bapembe naomona babiloko moko boye kaka elekelanga ok yo olinga oloba sikoyo nini yo olinga oloba nini olobaka nini naloba kasi kaka toma maloba epa na yo tuna ye makambo azomona nini mama eza mpona kosunga vi nao olukaki koyeba soki biso toza banani identité na biso eza nango na problème te avant ke tosambela esengeli omilobela vérité papa ayeba bisika makambo ezali mwana no mpe ayeba mwana mpo mpe ayeba mama c'est calme quand ça mwana na ye liboso ok il y a un problème mama vanda nanu mama
Maman, ozomona nini mama bana ozomona bomona ngo te nini biloko naomona na okokovanda te na ozomona nini nini biloko naomona biloko nini omona nini bomona te nini mama mona biloko moko mona biloko moko Mama, yo panda na mama. eza biloko na yo eza biloko na yo oyebi bisika euti Mama yebi oyebi bisika euti ayebi yango te papa mama olingo kende wapi mama yo panda na mama biloko wana bozo tuna akoyebanga kosango wapi yo bana kalme mama wana ndekombadi mama batela kimia eloko mabe koleka te batela kimia oyebi esika biloko euti mama omona biloko te nazomona ngo siko euti wapi boyebisa biso euti na wapi mama yebi te euti wapi papa me ozoloba na yo eloko te babelinga bacree mo mama problème nini nazwa biloko wana ozwa yango oke nango siko yo biloko kozwa yango ya yo nazwa yango te nazotuna okoka te moto nazwa mama okosango okende yango wapi eza ya yo te fo kokuta yango awa okende yango wapi biloko akende yango wapi nga mona ke nango nakebwaka yo e babengisaki oyebaki kelo oyebi yango oyebi yango nakokoka esu te bon toko oyebi yango te ngai nazopasola te kopasola te opasola te mama bana bapakaliki te mpona nini apasola te mpona nini apasola te soki apasoli esili loba nini esili soki olobi te ngai nazopasola soki alobi te pasola leki kati opasola te bazopasola yango bo naaloba loba opasola te naaloba apashika koambrie biso te naaloba azoambrie ne biso opasola te naaloba mama naloba yebi nini likambo nini amaki wana mama opasola te naaloba naloba kasala naaloba nyonso naobomba esu te naoloba nyonso tomapasolaka liki naaloba nazalaki na mboka omoni bapasola yango nazalaki na mboka papa na nga azalaki chef coutumier telema tobandaki kovivre na vie moko ya pasi nde nayebisaki papa nga naokende na ville nakeluka mosala papa alobi mwana nga okoka nga na bina okoka pesanga kaka pouvoir moko nakende nango ntango nakokoma kuna naaloba nazwa mosala ya bien papa alobi mwana nga okokoka nga naza chef coutumier yo oza makila ba chef coutumier nakopesa yo okokende me nakopesa nanu yo te kende nanu soki ozwi mosala soki ozwi mosala apres obengi nga nakoyeba ndenge nini nakosala papa apesi nga mbongo atike na bimi na ye na ville naaloba ville na ye na ville ntango na ye na ville nabandi kotambola mpo nayebanaki te nazalaki na place ya kovanda te nabandi kotambola ngaki te naolala libanda na ville ngabi te naluka kaka mosala koleka naotambola kaka na bamapango kotuna nde nake kotombe na lupango ya patron nabeti kokoko sécurité afungoli mama ozolukani ngabi te naoluka mosala yo outi ngabi te nauti na village na biso nayeluka mosala abi sava patron na biso pe aoluka moto ya mosala zelanga nake nasolola na patron réponse ya kopesa nga soki alobi okota okoti naoloba naaloba na obomba te nde akesolola na patron abisava lokona bande oluka mosala kotisa ye naye kokota ntango nakoti patron avandisi yo tobandi kosolola na patron abi outi wapi nayebisi nauti na village naza mwana mboka koto nayebani te nayaki ka mpona koluka mosala
nde patron alobi nga pe na bande koluka mwana mosala po madame na nga avandaka penza te aza moto moko alingi ba voyage mingi siko moto akozwa soin na nga penza na ndako aza te lokola yo ye eza bien o travailler pa na nga nazopesa opeka place ya kovanda awa obanda kovanda lokola madame na nga avandaka te obanda kozwa soin na nga nalobi merci patron toyokani pe salaire apesi nga pe place na bandi kovanda tellement madame avandaka te kolamba kaka ngai kobongisa mbeto ya patron kaka ngai nakomaki ntina nivo nakomi konika bilamba ya patron na badekale na ye ya kati soki patron aye obongisi mbeto na bino abongisi ntango na ye kovanda ngai place oyo namoni mbongo eza patron aza na bamituka aza na biloko nyonso esali nga motema mabe na anvie yango nga bisikoyo boye nakoresiri ndenge nini mpo na anvie biloko mpo ekoma yanga nakoresiri ndenge nini te naye kozwa ide nabengi papa na mboka ntango naye kobenga papa nayebisi papa kote nazwi mosala patron na nga aza na mbongo ebele aza na biloko nyonso na ndako mwasi na ye avandaka te alingi bavoyage sikoyo nga na posa ifo nga na remplace mwasi na ye papa alobi sava mwana ngo oza na mayele boye nde nalingaki nga bi papa ifo pesa nga eloko na okende nango mpo nasala yango mpo na domine patron atala nga alinga nga makasi papa alobi sava nga na kozwa tike na koya po yo mwayo tika mosala eza te mais soki na komi place na kokoma na kobenga yo obimi oye ozwi biloko tolali après 3 jours nalaki patron ngabi te nabimi na osomba eloko na po eloko moko ezangi na patron abi sava kende koumela ke nakutani na papa papa ye apesinga maki apesinga na lititi ya nakangi apesinga na nini chenete wana alobi mwana nga omoni biloko te kopusa nango pembeni na nga te oyo mosala nango ezalaki papa apesaki nga na butu so ekomi na butu nazwi yango ntango patron alalaka nazwi yango nalati yango na kingo ale maki na nini ana natia yango na se ya mbeto alakisi nga bisava papa na yoki abi mwana na nga sala yango vi na yo ekozala bien nabi papa kende nga na ye kozonga nazongi na vanda tellement na vanda ke na okipeka patron ngabi te ifo na resio epa biloko na osala ndenge nabengi papa sikoyo etikali eloko moko papa lobi omoni biloko wana napesi yo nga olingi sikoyo ngabi papa na posa madame akoma aveugle na paralyse ete liboko na likosi sikoyo nakosala ngo ndenge nini papa alobi omoni biloko napesaki yo na kati ya biloko wana omoni lititi yana ya soso ezali tango kenda kobongisa mbeto zwaka lititi yana entouré yango na mbeto bozo saka ozoloba na mbeto ozosaka ozoloba soko siso tieli bango na se ya mbeto nga mpe nalobi sava nakosala ngo papa ekomi na butu mpona bandi kobongisa mbeto ba 16h na bandi kobongisa mbeto patron aza na salo madame mpe azalaki te ntango na siso obongisa mbeto nazwi na entouré yango nasaki yango ndenge papa alakisaki nazwi na tie na se ya mbeto kaka kuna na kati nazwi chenete natie na kingo na bandi kosaka nango nazoevoke na osaka nasilisi na longoli natie yango mpe na se ya mbeto mbala moko tovanda après 2 jours namoni madame akomolela paralyse liboko na likolo ekomolenga ye ngabisava nakomomisa patron naomona madame ebien te nakomosala siko sambla lokwa nayebi te ngabi patron naomona madame lokwa azobela maboko na ye na makolo esala bien te naoyoka mpe azoloba azoyoka misu bien te mbala moko patron alobi avanda kuna ngabi bongo ndenge na bandai kolinga ale zwa ye tia ye kuna ngabi patron naozwa ye nakomi na ye kuna na bandi otindiki longo kuna vanda kuna okanisaki nene ngande moto na avanda na libala yo okovanda awa te ngande moto na avanda siko madame tellement monoko eza kotenga maoko koloba bie te so natindiki ye kuna avandi nga sikoyo makambo nini osali epa tata wa epa patron ntango patron abandi kotia susi mpona mwasi na ye na lobi nabengi su papa ngabi papa naomona patron azotia susi mpona mwasi na ye soki otiki nga ekoresir te papa lobi omoni chenete wana ya pembe soki omoni patron alali ndenge alalaka bapongia moi mwasi na ye aza te zwa yango kende kotia ye likolo atolo na ye soki otie ye domination nyonso yango wana patron atia nzemba ya mwasi nga mpe ntango patron atiele biloko alie patron alobi nake pema nanu ndambo madame aye te napema nanu natiki alali eleki miniti na ye na donke natali patron alali
tout mori malembe na zu chenette na tie ya na tie pendant de papa ba ki pendant 10 minutes koki na longoli na tie patron la muke avandi ngasi kona ye patron madame kuna na monya azolelo oke kipete tika ya avanda kuna lokwa si akufi déjà misu akomi déjà paralysé na okende na ye wapi yo yako kipenga nanu na lien na kipe patron siko na komi na lataka babiloko mukuse na lata ba cycliste kaka ya pamba moi sengle pona bipe patron so na kuti patron avandi bo na baluki bo na obipe na mbala moko patron akoyi patron abengi ngai yaka abi na sepeli no vous avez moi c'est kitoko ngapi merci patron merci abi obota ngapi nana mwana na ngai ya mobali azana mboka abi na sepeli na yo lokola pe madame ya kufi miso moye soko sala ezate tozala ka biso mbale ngapi patron ya solo toza biso mbale na salis ko sambla ngabi soki bana no bayoki eza mabete wana na osala sambla me na mutema na osepela patron abi sala mabete mama na bako deja kufi miso ngana okende na ye wapi mbala moko tokomo ngana patron tokomi ko sala baje na kati ya salon seke bolingo penze bandi tokomo sa bolingo na kati ya salon patron linge soko sentir madame te ngana komi makamu nyonso na komo sala quand on a comme la tableau comme poussé na comme bipe patron na kokate na okamoto nde patron pe anziminga to bandi ko vivre na patron to bandi vivre na patron na koti patron idéologie il faut benga na bana no ananda ko poto za la bien pona mona bana no ba otianga bakali Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Non. C'est calmé. Non. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Papa, s'il vous plaît. Banana. Sommes et là, papa, quitte s'il vous plaît, maman Yakupa. Voilà la petite, s'il vous plaît. Thomas Fabien Vanda, s'il vous plaît. Bon, maman, na minute choyo, makamu solo bi, s'il yango na bipaki patron abengani bana nena ndako tango bengani bana nena ndako totikali ngana ye na ebisi e poto vanda befo mwana nanga uta na mboka ya patron pe andimi apesi pe mbongo mwana ye siko nazaki ko envier biloko na ipo tozala bien mwana nanga pe azala bien pona yaki nanga mission ngana yaki nanga ko vanda pe okay yango na lokaki mwana nanga azala bien ba mituka biloko nyonso ezala ye bana ne bazala d'accord. Il y a battre la Kenya. Pas la calme. Thomas Fabien. Capache. Pour te remettre sur émission. Pour Makamou et aussi si Makamou. S'il vous plaît. Na sala qui peut oser la bien. Na sala qui peut oser la bien. Thomas Fabien le bénin. Yaya s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est de maman n'a pas souffrir Esaïo. Et logo na kolo bana mama Isaïe boy. Il faut moto a renoncer pena na mutema ne mobimba de parla ndako kanga moto wana eza ba fi munzaba zobeta wako kate moto to longola na biso yango est-ce que on ndimi ko abandonner banzela wana nanzimi na tika nyonso nanzimi papa jiki to sambela pona papa wana lokola deya maki panzani seke ba alliance na bango nyonso na ndenge ko lokoli ba masala wana pouvoir na ezali soute on dit oni azana ba complication. Merci beaucoup. Ya boluke nyanzambe na ko katemo moto na vita ya sakata moto
Maman batela kimia. Tokota suka émission walelo. Mesdames et messieurs, tokosa suite, il y a émission prochainement. Que Dieu vous bénisse. Allô? Allô Masasi. Ya Masasi. Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Omoni tant maman apika église. Alors na oki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie ba songe ba kati ba songe ba memene ba dispensaire mike. Et là sunde ngona te maman. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepeli sanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Ko tali mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là so moni mama, mama zongi génite. Maman zolia 3 fois tongo medi poko deko nanga elo musu sepeli singai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezo kata na ti soki esalika manœuvre pano eyali temps bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto déranger kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga Doso futi mbongo nozo regretter te. Abo tu bien na wazali ba minganga bazo sala mama contrôle chaque semaine. Mais azala kuna Abela te bazo sala examen. En tout cas, ya Masasi emonani penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Et monani na misu te. Et monani bamboko na zo finda ya pampa mana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous quand la fin du mois. Na pemi. Non, tika ya fanda kuna lia tranquille. Apema, ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a commis li petit misuna. Babe. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo Kokani na yo,